MDG-TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande MDG-TV Mafuta Yasika. Zali nga dans la grande dame, mais nous avons la papa mbola nga bino kana cadre actualité ndenge to mesani. Oyela bino basango kopesa bino kopesa conseil na bambo oleka bande kona communauté na biso. Les amis, tu es lisusu na dossier ya papa na biso John Kongolo o babomaki na mwana ye Denzel Kongolo et pas ya mwana na ye mususu et moko ya ba Kongolo kombo kimi abetaki masasi bakufi bandeko avant na loba likambo na eli koloba lelo nalingi na meka ko éclaircir na ebite ezala likambo ni na ba Congolais na sala yi deux émissions avant ya liboso et puis ya mibale kaka pona oluka mo lière na mambo oyo nazoyeba te ntango bato bazwi na bacommentaire bazoloba ke totika kopesa bafausse information je sais pas sur base de quoi bazobenga bafausse information parce que makambo biso tolobi news moto publié bandeko news ya Canada moto publié un garçon a tiré maman na tata na ye maman na ye na ndeko na ye maman na ye biki papa na kufi papa kufi grand frère na kufi mais maman a biki balobi en au clair que babane kenek bazwa a kenek ko soin traitement eza na kati ya YouTube eza na Google eza partout so bobeti kara ba kombo ba Kongolo wana eza la Denzel eza la homme susu. Et puis si bino lisolo wana maman a se rétablir même l'émission mibale toloba ki on met tozo ka moi batu na ba commentaire bazo auto tika kopesa ba information ya lokuta je sais pas information ya lokuta eza eloko nini on a lobi parce que jusque là lisolo to beti to na mamnyo so to lobi eloko to lobi eza ke un jeune homme abeti ya ani masasi na tata ne ba kufi et puis maman n'a pas été touchée mais Dieu merci maman kufite. Maramu news elobaki yango wana par rapport à sujet ya likambo abetelaki masasi to ebite to précisaki que bat bazoloba ezaki moi discussion moi incompréhension entre frères et papa yaki pour aluka pekisa bango précision exacte ce qu'on a évité tant bat bazoloba to tika opesa ba information ya lokuta nazo ba pete ba information ya lokuta yango ezali nini bandeko ba Congolais ezala likambo nini na bino. Et na émission mibale na salaki c'est par rapport ya bato oyo baza kobenga de part et d'autre par rapport ya ba commentaire tozozwa na ba émission et ndeko moko lobi que les petits seraient na groupe ya ba gang parce que un enfant na possession ya mondu qui c'est clair to vandi na ba poto to ebi comment est-ce que ba réalité ba mboka ngo ezali comment est-ce que les choses fonctionnent comment est-ce que bana ba se comportaka awa il s'agit pas de se moquer de qui que ce soit ou de traiter des parents je sais pas des responsables ou encore quoi qu'ils koseka non parce que toi biso so baboti to boti bana ezaka ke non tozoko pesa toili tozo pesa conseil moi na déjà tant aza na possession ya monduki tina niveau ko beta bandeko na yemo propre et koza penza nini mais to éviter qu'est-ce qui se passe pour na batu ba ya koloba babilobela mais bref les chiens bois la caravane passe biso za kunate to éviter que congolais za na tire na ye Congolais aza mutabiloba loba ndeko moko na émission mibale na salaki akomi à lobby et moto aboma moto batika ya liberté oh, je sais pas les gens batu ba fonctionnaire ndeni batu ba kanisaka ndenge nini na bitu na bango na ebité les petits ndenge toyoka ki ya na groupe ba gang baboma un certain Ghanéen je crois que pesa précision na émission ya mibale to loba ki to wa koloba ba mambu ya ba meurtre ya kaika
et ils ont dépendre et cause à la peut-être que tant mosusu azala qui parmi ba accusé et que peine au bakatelaki ezaki ya gravité tant mosusu pesa le solo et salami il y a 2 ans 3 ans 4 ans passé siko bokolo bakeno bakangi batiki en fait tout des fois avant baloba il faut pas réfléchir ça nano bozu ba paramètres nyonso bo peser ba pour na ba contre to vandi na bamboko net na ba France balikamnet ya ba meurtre ba pesa bana ba 2 ans allez vous informer abomaki na ba circonstances moko songolo par la batie 3 ans na boloko après bimia. Et je suis désolé. Bref, les amis, lelo o bandeko, likambo soto lo belango ezaka po epesa esa pasi. Esa pasi et quand na ibisa bino so bongo numéro ayo lo baseke ya lo bezali. Personnellement, na lo balikambo so na yebi ki ya une leçon ba ko tirer na kati. Et surtout que eza communauté, ba mambo belezo sale mabandeko na ngai. Surtout na o etali babana na biso même dans nos familles. Hein. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Comment on a circonstance bandeko ba koufeli. Bato ba spirituel, ils peuvent comprendre que c'est anormal. C'est une réalité spirituelle, c'est une réclamation. Na famille moko et mutasale lo ko na membre à famille. C'est une réclamation et il y a une réalité spirituelle. Et on va moniter tant que to beta qui c'était lobi que bandeko to sambelaka. Bref na mukuse et il y a muke na ko lo juste na cadre peut-être ya komeka ko ya ko réviser et Marambo aussi to lobaki et puis voilà. Les amis de Romo à Benginga. Il y a 2 jours passés dans la salle émission. Dans la salle en moté. Mais nazangi kimi na motema. Na habité na salle émission pour na longola fardo oyo. Ne Romo à Benginga. Abisinga mama na landakao. Na bi kwa musel na Nzambe. Ba conseil opesa rabatu. Effectivement, on a raison et à malamu. Nzambe merci. Mais tant que lobby likambo ya to sambelaka na émission ami balo na sala ki bandeko quand j'ai insisté sur ba poursuite ba réclamation na ba mama misusu pour telemela mi pepe mabe alobi mama tant ozolo bana batuke to sambela vous sentez peut-être la personne qui azolo ba hein aza on dirait na rage aza on dirait na kanda na amertume na motema tant olobi to sambelaka oui to sambela. Mais Nzambe ya solo wana Nzambe oyo sambelaka. O Bible zobenga juste Dieu. O assire tant muta o sambela tout en ayant un problème avec son prochain. Ok, yé muta za coupable Nzambe o côté là. O assire tant muta o sambela. Et que mutu mo azo lela na kombo na ye. Libanda et que mutuana o bazo lelela aza coupable aza innocent Nzambe na lola ako justifier nga na bisiete abi merci nda bandi o relater ngai bandeko biso aba panzi sango OK je ne suis pas là pour affirmer tout ou encore confirmer ba mambo peut-être nga na ebité mais tant mutu moko aye abengi yo to a pesio atalisio likambo moko songolo ozo senga qu'il faut kolobelango to elo mo leki na communauté je peux qu'en parler et na ba réserve belé na ba sagesse belé na ba maîtrise belé na ba limite belé parce que ça les solo moto apesi alobi na ngaboye papa ozo mona na kombo John Kongolo o akufi personnel c'est un père o bisoto yebi azaki gang tant balobi gang bandeko gang ezali bato basala bato ba makambo po ba voyager ba kende ba poto azala etindiker voilà na leka na Angola kombo to bano bengaka bango yango wana ba tindiker alobi tata oyo azala tindiker mon frère propre apesa mbongo amemela ye mwasi na poto na mwana ya moke moko abisinga le petit avait je crois à l'époque 1 an et là au mois bongo 1 an 2 ans apesa mbongo pesi mwasi na confier mwasi na po mema na poto na mwana tata na John Kongolo va prendre l'argent de mon frère et va bouffer non en fait asali makambo amemi mwasi na poto
mais malheureusement azwi mwasi akomisie mwasi na ye oyo baobenga mama na bakongolo baboti bakongolo misusu oyo ozomona atangi bakombo wana apesi nga na kombo ya mwana na bango liboso il s'appelle qui encore il y a un jeune homme aza na photo wana oyo aza na nzela na motu na biloko matoi il est le grand frère de Congolo na baimage oyo natielaki bino nzela moko alobaki na kombo ya Donovan na mwana tata wana lui le nom c'est kombo ekimi ngai mais namoni ye na bavideo mpe mosusu na batiktok partout ndenge azoloba qu'il est né de la famille bato bazoloba bamakambo soki mpe ndenge nini bacontinue bilobela alobaka bamamoko on dirait je sais pas ce dysfonctionnement nayebi te badiamba bandeko bolimbisa ngai parce que mama bazoloba ezotenir te ça ne tient pas debout likambo ya munene boye ya mabe boye ekomi na communauté les gens ne peuvent qu'en parler désolé eza na lolenge moko to bato bakozape likambo les gens ne peuvent qu'en parler et sango ya musika bandeko nanga c'est tout à fait normal bato baza na précision te likambo par exemple ya likambo esali ke mwana na betela masasi est-ce que c'est vraiment un problème o bato bakosango problème ya motuya information vraie eza ke mwana na bomi tata na ye na ndeko na ye et abeta pe mama ne masasi mais mama na ye Dieu merci akufi te c'est ça nde mutu eza important na likambo bakufi eloko bato bazolobela na communauté eza yango wana mais tangu bato bazoya du genre ya koblame bato bazoloba to ya bazobeta lisolo neti ke non bazocreye bamakambu batika bilobela mwana ana ntango aye koloba en fait nayokeli mawa na soni parce que façon bato bafingi na bacommentaire esalinga mpe na mawa na soni je sais pas soki bakopekisa ye bandeko na ye bapekisa ye koloba mpo bamama bazoloba ça ne tient pas debout c'est vrai ça peut faire mal peut-être non vérité eza oyo bato baoloba te par rapport ya cause ya incident mais bon on vous tiendra informé so mpe bamoni ke eza na important balobango te tant mieux eza grave te mais venir s'en prendre aux gens parce que bato bazobeta lisolo ke babomaki mwana abomi tata abomi papa na ye na ndeko na ye abeti mpe mama ne masasi mais nga nazokamwa yango et il est l'aîné de la famille azobeta tolo bon bref bandeko na nga c'est pas vraiment ça mais ndeko wana alobi boye papa John azwaki mwasi ya ndeko na bango comme si mwasi na ye et commence à faire des enfants avec lui après avoir vérifié et j'apprendrai que effectivement l'aîné aza mwana ya papa wana te amona papa wana te j'étais même surpris na bacommentaire ya bato ebele o mwana yango abandaki koloba bato baza d'accord na ye te parce que balobi mais comment une personne akokufela bandeko na papa mais aza na ye on dirait ata chaud te quand je dis chaud c'est comme si il n'est pas touché quoi moni so moto akufeli mutu et puis bato nga unalobi mutu akufeli bato vous sentez tristesse moko ezalaka ata so akolelama ya misu bomona ezokita te parce que mobali oui mais vous sentez que non moto akufeli ndeko bota neti na émission ya mibale nasalelaki bino bomonaki Donovan Congolo ndenge azoloba vous sentez que il a très mal, il a perdu son père, il a perdu son frère, sa maman était touchée et la famille ezali ya kopanzana na miniti oyo vous sentez que non mwana wana pasi na motema et il en parlait que ya mamambo eza essentiel mais oui on dirait mutu moko bamelaka bangi on dirait mutu moko bande bolimbisa ngai ezaka constat oyo tosali yango tozoloba et avec beaucoup de légèreté azoya koloba makambo mpe ezanga ntina et on m'apprendra que effectivement aza mwana ya kongolo te l'aîné là les jeunes o bomoni na miniature aza na nzela na mutu na biloko matoi tata nalobi nanga ndeko wana ayebisi ngai mwana ya grand frère na ye na mwasi ya grand frère na ye tata na joie akomisa mwasi wana mwasi na bandi obota na ye bana abi mon frère alela vine mobimba alela vine na ye mobimba na kombo ya tata wana alela vine mobimba na kombo ya tata wana nzambe asala ye grâce a bunda akota Belgique mayebisi nga natanga kombo ya ndeko na ye wana te akota Belgique donc par respect ndenge mpe ndeko apesi biso lisolo alobi totanga te tokotanga te osala bien te certainement ta mosu aza moto ayebani et osala mwa mabe
Abi, mon frère a pleuré toute sa vie. Siko loba na ngai. Tata na ozana kimia, na bo moina e. Bandeko. Kande na bisa bino soki, nga na eko loba seki ya koloba ezali. Na nature na nga na kondana batu te, na jugeaka batu te, parce qu'on est tous humains et surtout ba réalité mingi comme la rabatu. Des fois bazalaka ba victime. Ya ba makambo moko o batu mo basalaka. Ba on be ko futa ba po kasser. Ah oui. Et c'est vrai, tokotalisa mabe tango ezali. Likambo ezali to expliquer bino que non likambo ezali botala boye. Mais ko juger, ko condamner, ko baka mutu ne kulusu non. Wana to sala ngote parce que juste de Nzambe parce que biso pe to na biso ka bato. Bandeko, pourquoi na ko beta lisolo? Certainement Nzambe alinga épargner mutu moko. Ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali, passé et rattrapaka. Yo salabi yo mana passé. Ta musu lelo tu vis en paix. Ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali, c'est possible de réparer. Nzamba lo la Bible le bien défendre ba coupable mais à condition coupable à reconnaître raza coupable assimiler liboso Nzambe. Toi biso nyoso ba totona ba passé auto sala tam so ba mamoko yo ngora Nzambe te. Mais Nzambe na bolingo na ye atangela biso mabunga te. Soko mikitisi a sukula passé wana et puis au réparer parce que na ba faute auto commettre na ba mabeto sala na vie. Eza na ba mabeto salaka contre Nzambe. Ezana bamabe to sala contre bandeko ba bien aimé na biso yaya so botolinga mwasi to mobali so botolinga mobali osengi Nzambe bolimbisi pardon ezate il faut ya osenga nga bolimbisi. Ah oui, parce que osali ndeko no mabe osali Nzambe te, Nzamba sepeli te eza lisumu, mais osali ndeko na yo mabe, tu dois aller t'humilier devant ton frère et réparer. Eza babilo bato bele ba yeba raté oyiba mutu yana bato bele ba yana ba poto ba kimala bambongo bato par exemple mutu atikala malheureux vine mobimba oye poto bobongisi o reconnaître que ah mabe Nzambe limisa ngande na yeba mbongo. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et les kabongo te, tu dois poser des actes oyo et kosala ke Nzambe na likolo aluka olongola malédiction na likolo. En fait, tu dois réparer na mukuse, tu dois réparer. Si la personne n'est plus en vie, il y a quand même une démarche à faire. Ah oui, tu es au son de ma voix, aux victimes, ou encore, on s'est retrouvé dans ma cambo. Mon âme au sel Nzambe. A orienté yo, et là on est sala. Bande on a passé rattrapaka. Batubele ba yeba ngote. Yana batubele ba sala ba mabe. Tant non ba mabe ma pays. Na passé au til le zolanda bango. Yana batu ebele. Aye apoto na mbongo moyibi. Basangisa bambongo ya projet soki nini soki likele baso elo oni nia kima na mbongo na lilo dondo na poto tala ozalerete. Yana bato belé lelo ba vivre malheur mo na ba mabala na ba vie na bango quotidien à cause ba maman ba sala lobby mais bango mo bazo yebate bazo réaliser te. Maman papa tu vis mal. Tu es conseil ba maman au sana passé tala tango yango avant que mabe koma lelo soko kufi oke wapi. Ozo sambelo que na église oui mais est-ce que bongisa likambo wana bato belé ba yebaraté ko constater le fait que tu pars à l'église c'est pris au tcha au fan na di mingé ngelo ba ke ba mabe au sala ne sile le kande ngona non. Ba porte au kangamela yo. Obota il s'appelle moi kotakia. Obota na mwasi ya mutu. Bongisa oyiba mwasi ya mutu. Kama so bimana mwasi ya bato. Azaki marié, mobile na yebite ti lelo yebate. Malédiction zo ganga na porte na yo. Obota na mwasi ya bato. Mwana na oyebika zara ya yo azara tata wana te. Mama yo po bota ozara na mwana oyo obamba papa. Tango yango ba poursuite. Ba mambo ezalaka existaka. Ya on alobaki te na oyana pesa conseil na bandeko balandaka biso. Ta mosusu Nzamba tia ngo fardeau na motema na peut-être alingi mutu mo abika. Ndeko na ngai partager émission o. Ndeko na nga bongisa. Ndeko na ngai linga lobino eza malamu. Ba parents tous aba responsables. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent tout autour, il y a réalité ou il y a situation où. Et ça, bah, tu vas plus loin, bah, traiter les parents d'irresponsables.
Pourquoi? Parce que bana balati babilora matoi to mona mwana biso akufi wa sali sourire na bilora matoi to mona ndeko na biso ya mukolo to beti lisolo na ba bilora matoi banzela na mutu. C'est vrai, tout dépend, il y a éducation, il y a culture, il y a façon bato ba vivre là, parce qu'il y a aussi des parents oh bakanga tata mukolo makanga suki azana ba tatouage azana bilora matoi, vous direz quoi? Donc bato na bato bana façon na bango komone na makambo yana bato mususu bazana bilora matoi bazana banzela na mitu bazana batatu mais putain mususu ba vivre na bango bien na ndako na bango bazana bango na minduki te kuna nga na koti te. Mais par rapport peut-être à culture, par rapport à surtout vous qui vous bino bomi benga to bomi lobela ke bana nzambe ba chrétien, parce que l'autre on a bateau ba beta to la qui chrétienté mais en rien baza ba chrétien. Bibliquement parlant, bando nazo je parle de la Bible. Pour na bateau bana bango ba païen, en tout cas eza babiloko eza normal. Kokata suki lokola yanke kotika basuki bata maboma na mutu kocha baye basuki telemaka kokanga mwana mbali kokanga rasta kocha tatu kolata biloko matoi kokitsa pantalon na se kolata kata fumbwa eza look, parce qu'il y a des parents au balata bongo, il y a des mamans balata ba mini jupe, il y a mikuse penza na mikuse et mibali na bango bazala à l'aise na ba sepela ka bongo do eza ndenge na bango. Pour des païens, par rapport il y a accoutrement, il y a apparence physique ou encore façon de paraître, tout ça. Bon, personnellement, je ne conseille pas ça parce que ils sont des païens. Bon, Monique, ils ont bien. C'est vrai, il y a de ces païens là, na éducation na joie, ils ont pas style à voyou. Ils ont païen, mais pour les gens qui voyou, on dit matin, on dit moi na sala. Certainement, ils vont comprendre. Mais il y a de ces païens là pour na bango, ils ont style. Donc, ils ont normal mutu, à sala na babilo kwana. Mais aussi de ces païens, moi nana ko kata suki ta tienzela na mutu on dirait moyibi. On dirait musicien. Akola ta ilora mato était so za mwana mobali. Ako kita pantalon na seta akola ta bilambe katana ta ko cha tatouage te. Et ça fait partie aussi à l'éducation à joie. Et moi je dirais aux chrétiens qui se disent chrétiens bibliquement parlant, ils a parir il y a bien été. Ils a parir il y a bien été. Bon là na ba voyou, na ba égaré ba prophète na binote oyo. Baza ko betela ba biloko na maboko. Ah oui, hein? Il y a des prédicateurs qui ont encouragé en que non, les culture, ça n'a rien à voir avec la Bible. Derrière toute chose, il y a un esprit. Et ça, on émission mais très bientôt on en parlera parce que les a parmi Babiloko Oyo, ils ont lobby ça, close this to place. Et là, parmi Babiloko, ça makelele tout autour de la communauté. Oh, chrétien, et à côté de tout, chrétien, ça va ça la mais à la lumière de la parole, dans Lévitique, tout est condamnable. À la lumière de la parole, mon ambal ko zana suki ya milai, c'est condamnable. Balobi no eza culture pour la banolo bana juif. Pour la lobby c'est une honte pour un homme à voir parce que milai. Mais le tout le monde ba mambukili qui bref to kota kunate. Mais je dirais aux chrétiens que parir apparence ezali important. Il y a toute chose et un esprit. Moi en balola de l'or kito yalito et moi je trouve pas ça propre pour un homme. Et bref, maintenant bana conception na bango. De wana lobika parce que ça parmi biloko bato belé bazo pointer famille dido en disant que non, ce sont des voyous ces enfants. Botala façon na bango ya ko se combia ya ko paraître, ya ko se comporter, bazana ba biloko mato bango bana mibali, bazana ba tatouage, bazana ba suki bakanga, bazana ba ndenge bato bazolo ba banzela na mitu et consort. Mais moi personnellement, ce n'est pas vraiment ça et longa na ko lobila, mais sauf que dans l'équipe européenne ça conseille surtout na ba oyo mi benga bana na nzambe. Et bateau peut bazana éducation ya malamu parce que croyez-moi, vous ne verrez jamais un journaliste, un président de la République, un homme respectueux, aza na domaine moko songolo ka on est mentionné les bino na ba domaine misusu. Bon, on n'a jamais un journaliste na CNN to na RTNC to na TF1 to na nini ayeko présenter journal na basuki bakanga ou encore na ba rasta na mutu na ba tatouage zo mona na biloko matoyi na ba piercing pour nini te pour na nini to mona angote soki ezali wana ezaka moko ya ba exemple on a vu pour na bateau peut-être pour na bango eza normal eza eloko moko boye pourquoi ils ne le font pas
parce que ça n'honore pas. Et ça dignité. Moi, je connais des gens qui ont perdu à qui interview à Moussala, s'il vous plaît. À qui ça l'interview à Moussala, maïe les ana moto. Mais car parce que par rire naïe, ils ont qui a fort, mais on a net voyou, on va traiter voyou. Babine désolé Moussala oyo okosa angote. Oza Moussala ya battoire ya kilo, des gens respectueux. Moutou moi a na chemise, na veste, na cravate, na chaussure bien coiffé. Yende topia Moussala o. Mais yo na ba tatou boy na ba piercing na ba zolo na miso. Na mato yo mwana mobali désolé to peso Moussala te. Ah oui. Ah oui. Eza ba biloko nga na mona. Na mutu moko te mibale te misato te. Donc moi je crois que écoutez ya biso pe. Pour na bato peut-être ba mona ma nyonso eza nango. Bref, peut-être on en parlera na profondeur sous prochainement. Mais la mukuse c'était un peu ça. Awa eloko ko retenir eza likambo na passé kangaka. Ke bana poursuite ndeko na mwasi ndeko na mobali osa nini. Lobby o lelo tam ce ko réclamer yo. En tout cas na lobby mingi, que Dieu vous bénisse. Je crois que Osuka Awa, tout le monde a nimbala sima. De bonnes choses, merci, au revoir. Bye. MDGTV, une chaîne rente pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.